alamba tena. Sabiti ya pili endelea kuwalambisha wote wapate kuramba. Vous êtes tous branchés sur la www. Radio Télévision Lissolo. Alamba. Vous êtes toujours incontournable, imbattable. Dépositaire célèbre.
biso motema jus d'orange Passer en anglais Nyumbe Christian Nokana Dole Ok, tu premier le prophète de la nation congolaise. Ah ouais. Merci Nabandeko Nyonso Oebo Mesana Kolanda Biso na Trof W Radio Télévision Lisolo Nabanzi DSV toujours à l'homme fort, toujours en forme Naba qualité Nyonso tout tozalaka. Marambo eza mwa misike mais lokole senga to pesa mwa bambote to kopesa bambote ndenge to mesana na motema o nzambe pesa biso bambote to kopesa. Charlie Kachila Zoya Yoba Mbote ya trop le commandant Ibu de Switzerland, Véron Mwalumba, Nadalas, Mère Pélagie, Odon, Mpambo, et le grand dépositaire célèbre, apôtre de réveil, LG Peignet, Papi Ibi Isikita, les grands pétroliers Mobomi, Yonde, Philly Japan, Merkati Kana, double tête Teku, de tête égidée, des andames. Marambo eza mwa misiki lelo bandeko eza mwa misiki ezali yemei DSV nkoloba mpema multisystème ya solo bandeko boko yoka ba mission ndenge ezala kaka to betaka na ba dimension tout donc qui attaque des points donc multisystème akotaka partout lelo bandeko toyana na masolo oyoyo Lelo tolobaki tokoyamba bandeko na biso o ezali exclusif échec ya nuit africaine au stade de France o tomoni biso nyonso lelo bandeko esengeli toyeba na nuit africaine o elekanaki lobi mokolo mwa samedi na France o bino nyonso boyebi ete Nuit wana ezalaki pona ba africain nyonso tu baya ko sepela nini Congo ebongi Congo misale komi ya solo bandeko ezalaki nuit moko babengisaki ba africain nyonso tu bayaki tomonaki bandeko na biso ba Noel Ngiama Weransone mpe ndeko na biso Fali Ipupa mpe na Zakari Wababaswe ya solo bandeko biso tozali na bitumba ya ba Congolais me tozali na bitumba ya batu oyo ba okipe mboka na biso yango nde tozali na bitumba na bango bitumba ya Congolais me bandeko lelo tozali kaka na bitumba na pouvoir oyo ezali ya occupation na banzi bandeko na biso oyo bozali kolanda biso lelo na kati na radio Lisolo esika oyo toko meka ba combattant batu na mapinga batoyo batelemisi lelo mokili ningani liboso ezalaki bana ya Angleterre kuna na kati Angleterre mokili ninganaki na kati na Angleterre bana d'ici UK losako na bino nyonso tu na groupe ya résistant pe ba combattant nyonso ya d'ici UK losako pe eboto Ouezali Abino toujours combattant de la cause nationale DSV Nkoloba Mpema. Na pesi bino tu eboto na mosala kitoko oyo bino bosala na kati na mboka Angleterre mpe na makanisi na bino mpe vuya ekoti partout. Alors ndenge balobaka mpe to pesi mbote mingi na prophète de la nation. Oyo bino nyoso boyebi Bokecho premier number 1 Bokecho bambote mingi nzambe abomba yo po peuple azana posa na yo mama na biso José Likembe nzambe abomba yo ozana motema ya bo mama pe oyebi pasi ya bo mama nzambe abomba yo na oyo za kosala
olobaka yango te. Mais misala na yo nde ezali komona na bato baza ko témoigner yo. Vaut mieux au sala. Bato ba témoigner yo. Ndenge mama Joseli Kembe au sali ya trop. Kokende France kwenda vutukidi. Kokende Hollande kwenda vutukidi. Ko Allemagne kwenda vutukidi. Bamboke ebele. Mais mingi basalaka yango te. Mais pona ko juger bazalaka premier. Mama Kembe, félicitations. Ari Moke. Félicitations. Vraiment na bitumba oyo bo bundi pe bo mobiliser ba congolais nyo surtout ya Allemagne, ya Hollande, ya Switzerland, ya Espagne, ya Canada, ya États-Unis, ya Portugal, ya Hongrie, Autriche. Donc ba congolais nyo sur Afrique du Sud pe ya Congo. Yesolo vraiment e boto na bino mpambate mosala e salame kitoko nakati na mboka ya Falancia to otobengi France. Mosala e salame kitoko oyo bandeko basali. Bandeko ebele bakolobake to biso to empêcher ba musicien ba beta concert te. Musicien ko beta concert na ye mbongo aliaka po asalaka po na famille na ye. Mais musicien congolais esengeli ayemba nini apesa ta annonce moko maloba ya kitoko lokola bekolo mususu basalaka yango maloba ya kitoko. Mais musicien congolais apesa kata eloko moko te alobaka pe ata eloko moko te. Musicien congolais azali musicien oyoyo na yebi te bekole primaire oyo biso tokotaka. Malgré nga na koma école primaire te na suka école gardienne. Mais esika o vraiment que to moni ba musicien na biso, musicien congolais. Eloko ba yebisaki bo yemba bo pesa ta mo annonce mukie. Lokola ndenge bandeko misusu ya bekolo misusu basalaka. Mais musicien congolais akosala lokola o ye ndenge ye moko ayebi. Akoyemba na ye akoyemba mama lati coupe mwana ningisa kotoyo message moko kopesa te. Bandeko bino moko bolandaki concert o ezalaki ya Stade de France ndenge bomoni Noël Ngiama Weranson a beti bandeko nzembu ya salite ya tina te. Tomoni Fally Ipupa a beti nzembu ya salite ya tina te. Mais tomoni un Sénégalais a beti mais a pesi message o ezali patriotique na ba africain un peu na batu o bazali ko konza mboka oyo. Bandeko to landi lisusu ndeko na biso oyo Alpha Blondy ayembi nzembo moko bandeko wana ezali message moko oyo peuple ezali ko kozela. Bandeko na biso chance ezalaki vraiment na bandeko na biso Fally Ipupa pe na Noël Ngiama Weranson. Chance ezalaki na bango na stade wana bandeko. Pamba te ba yemba ta nzembo ba pesa ta message na population oyo ezali ko souffrir na monde oyo ezali ko landa bango. Mais bango ba binisi kaka buzoba na bango ba sali eloko moko te message rien. Mais tomoni bato to bengi baba soki baaba ye sénégalais mais il faut mona musique ya beti apesi message na ye eleki mais message a wera donc yazali roi de la forêt nde eloba ye moko j'aime bien la nature et les animaux mais ndeko na ngai j'aime bien la nature. Oui, j'aime bien la nature et les animaux. Ngala souka école gardienne. Alors, j'aime bien la nature et les animaux. Yangonde ba bengeli Weranson. Et comment ça l'appelle débat lelo hein? Et comment ça l'appelle débat lelo? J'aime bien la nature et les animaux. Weranson. C'est pour cela on m'appelle le roi de la forêt. Oh, bandeko. Sans ces alités. Moto ya monike réponse wana o Weranson alobaki j'aime bien la nature et les animaux. Alors bandeko position wera ko kozala wapi bato mayele siko nga naza
buritir o binomo bolo baka soki zoba soki nini ngala ki parate bo changala ba position tout bino bolingi soki bokotia buritir bobenga ngoni buriki soki buriki bino moko kaka soki kaka bino moko kaka ngakuna na zate. Alors bandeko totali Alpha Blondy a pesi vraiment message o tozali koloba message moko ya kitoko ba innocent bazali ko kufa makila ba innocent bazali ko kufa kaka pona ba politique ya pamba pamboyo na kati na RDCP na kati na mokili oyo nyonso tu ba innocent bazali ko kufa pona politique oyo. Voilà une bonne message patriotique oyo ndeko na biso Alpha Blondy a pesi pena suka na ye alobike Afrique tozala uni. Mais tomoni ba musicien na biso kolata bilamba batia ba mambongo soki ba manzanza na bilamba cheche ba manzanza, ce n'était pas esika oya kolakisa ba manzanza wana. Bomona ki ba musicien nyoso balekana ki ba africain tala elateli o bango bazalaki na yango. Mais tala les rois de la forêt oya bengi como il y a les rois de la forêt. J'aime bien la nature et les animaux. Tala bilamba oya lati alakisi ya ba nature na ena ba animaux na ye oya lobi. Bon, ça va bandeko. C'était comme ça. Alors bandeko bosali kolanda biso concert wana banda e banda na kati na stade de France ya solo bandeko mindele bakamwe. Concert wana salaki ndenge nini? Gouvernement français et sali tout et bengisi ba soda ya kosakana te et sali tout et bengisi bato ba vigile ba nani ba moteur bato ba cheval et belé balobi ba africain ba ko sepela biso to bomaka bango na mboka na bango lelo to kotala ba ko ya ko tondisa stade oyo mbongo ba ko futa billet ho ekozala kitoko pona biso bandeko lokola message patriotique elekaki makasi na kati na communauté na biso message elekaki makasi ya bandeko ba radio nyonso tu na félicité ba radio nyonso po DSV to radio lisolo toza batu oyo tondimaka lokola tozalaka na mwa pasteur na biso ya jeune pasteur moko ya jeune tozalaka ne o Dom Pambo ye aza conseiller na kati na radio lisolo tozalaka motema ya pembe ba radio nyonso félicitations mais sauf ba radio mi balé oye fingaka ba combattant oye za ko finga ba combattant mais tomoni batu ya chef na bango kuna te na kati ya stade wana ou bien ba sali mo pape ke po concert wana betama te mais tomoni kaka bato ba finga ka bato ya solo bandeko soki omoni moto aza ko finga ba combattant ke bazali ko sala eloko te bato o bazali ko sala bo pupula ye nanu bien aza na service ya nani Mama Joseli Kembe Général Ngando Odombo Yuyu Volcan bino nyonso tu bokecho premier ba combattant nyonso na oya Suisse na Allemagne félicitations musale salami kitoko tozalaki na posa ya kobeta ni Noel Ngiama Weranson ni kobeta moto mais biso tolingaki ke tolakisa ba impérialiste concert wana esala fufu bato bakota te ba comprendre que pourquoi ba africain bakoti te na festival oyoyo ba yeba pourquoi bakoti bango moko babanda ko examiner mais namoni bandeko message eleki kitoko nani alandi radio ba français te ya ba belge oyo balakisi na ba information ke mama na mpiaka moko esalama nanu bamona te oyo mpiaka moko nanu bamona te na yebi te soki mutu wana
oyo s'organisaki concert africain, nuit africain, akoki lisusu kosala. Alors, ces gens-là, ils ont accepté vraiment que non, Africains, bazali très solidaires, bakomi kokola. Africains bakoli, hein. Ezali kaka Africains oya pamba pamba ote, o mituna bango eza na lolenge oya bango. Africains bakoli. Message oyo ba radio patriotique, ba radio ya résistant. Oye pesi. Bato nyos tu balandi yango, ba saisir message wana pe na bandeko na biso oyo bakendaki ko bunda ko intercaler que concert le canabiente Zakari a matana likolo te za problème na bisote mais problème na biso za kitola ki sabatu ya mboka oyo échec na bango basali déjà wese toilette o to bengi basali échec pour message le ki kitoko malgré bakangaki ba combattant mususu pe ba bimi na tongo pona ko intercaler bango kaka message wana oyo baza ko pesa batu bakota te. Mais c'était pas les Congolais seuls. Et ça là qui n'a batu misusu oyo ba bekolo misusu ba ivoirien ba camerounais bekolo belé ba manifesta qui pambate ba mona qui vraiment que non Afrique ezako kende oyo tozoko benga na délige ezinda na yango kaka e bunga na yango kaka. Alors concert wana esali mama na mpiaka moko ya kosakana te. Oh bandeko message eleki kitoko. Lelo ata Noël Nyama Weranson a lobby à Betty Stade de France. A Betty sur combien de personnes? Lelo ata Fali a lobby à Betty sur combien de personnes? Lelo ata Zakaria a lobby à Leki sur combien de personnes? Bande comme suba koloba mais Zakaria loba ki akokota bandeko. Boko ye bandenge nini Zakaria kota ki. Bandeko eza mawa. Boko yoka. Eza pasi. Mpiaka oyo esali ezali récite ba radio nyonso oyo komisaka ba combattant vraiment félicitations. Alors bandeko eloko tozali koloba na masolo na biso ya mpoko malelo na masolo na biso ya mpoko malelo biso tokomeka ko préciser ba montant ya combien de personnes oyo bakota kite bandeko nyonso oyo balandaki tozana bandeko na biso oyo bakoki koyebisa biso montant mpamba te soki DSV a lobby ono ya buki lokuta bandeko na biso bakoyebisa biso oyo bazalaki bisika wana tozali kozela ba combattant ba rejoindre biso na radio na bango ba mesana ko panza sango ba mesana ko loba radio ya solo oyo epesaka ba information moko oyo ezalaka ya bien ya lokuta te. Yo mutu ozako bundisa ba combattant o ba venturier yo fandi na ndako na yo ebi ko futa ticket ko longwa wa Allemagne ko kende ti France il faut en volonté hein ko zo ticket ko longwa Belgique ti France ateza tout pes exemple 10 €. Est-ce que 10 € ngo yo kabaka eza volonté hein? Pozwa montuka na yo longwe Hollande po kende France il faut en volonté. Mais ceux qui bandent wana baza na volonté à ko déplacer. Est-ce que bazo senga banani mbongo? Mbongo zo wita wapi? Mais yo musala ko déstabiliser ba combattant. Soit disant bazo sala rien, yo ndoza ko sala. Mais toza ko mona match eza chitoko. Lelo message na biso eleki. Alors bandeko tokende nano na lombango nano totia mwa lo yembo. Nasima papa na biso mayamba tomeka koluka esika balongi bazali wana ekozala malamu bandeko natia nzembo ya nani natia ya wera soni oya ya stade boko yoka kaka salite na salite eloko moko te message te bayoka nzembo ya message toyoka nano papa na biso mayamba kuna ata ya Alpha Blondy toyoka mwa message na ye. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent.
Les partis en face disent la même chose pour la même cause. Et dans ce face à face, le peuple se retrouve face au peuple. Et le peuple massacre le peuple au nom du peuple. Et il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Les partis en face sont d'accord qu'ils ne seront jamais d'accord. Opposition radicale, parti au pouvoir radical. Le verbe devient inamical, la démocratie tribale. Ils ont pétrisé le débat, paulisé le débat. Ils ont tout laïsé le débat. Les querelles de personnes mettent en péril la République. La désinformation intoxique l'opinion publique. Libérois, Yarabani, Ganois, Yarabani, Ojede, Yarabani, Lokwe, Yarabani, Koroko, Yorochena. C'est la course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. C'est la course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. Policiers pressés, gendarmes pressés, voitures pressées, manifestants calcinés. On dit un mort, 2 morts, 3 morts. Dans le journal on parle de 3000 morts. Et 100 000 réfugiés. There is blood on the road that lead to the tower of power. There is blood, innocent blood. I see blood on the road that lead to the tower of power. There is blood, innocent blood. Le sang de sang innocent coulé. Le sang de sang innocent coulé. Le sang de sang innocent coulé. Le sang de sang innocent coulé, coulé, coulé. Let's hear. I see blood. There is blood on the road that is to the tower of power. There is blood, innocent blood. There is blood on the road that is to the tower of power. There is blood, innocent blood. Il est là-haut, pas de complexe au Mawa. Otumoli peuple congolais, on luki papa Nzambe. Mawa. Otumoli peuple africain, on luki kolo Nzambe. Mawa. Binoba politicien foboyo kapasi na biso. Mawa. Otumole ngombe. Mawa. Afrique balila. Mawa. Angola balila. Brazzaville balila. Ina Gabo balua. Nigeria makambo. Liberia makambo. Dosala nimo. Mokili pasi. Nalingi nalobaka sina ikobanga mingo. Nalingi nalobaka sina ikobanga prison mawa mingi na mboka Kongo. Nalingi nalobaka sina ikobanga mingo. Nalingi nalobaka sina ikobanga prison famille pauvre nasanige na mboka na biso mwaka moye ndele na mboka na biso droit ya bato ebanaka te awa na poto baliaka mango yao na poto baliaka mipitio mokili pasi bolingo ngai nasala nini salera bato banefo komande papasi Zambe ba politicien yaka mokili oka biso mawako kuna na kisangani na shaba oza
zaire nyonso ekwatere bolingi bagere osomi mondoki moko okoti etumba na zamba likolo boma ndeko na yo likolo ya mabele na yo otumolenga yo nasala nini tosengi ndelame mutu yeba verite na yo yeba droit na yo ndenge ezali mama mawa mingi tudelela yo mawa trop peuple congolais mawa depuis colonisation ça fait aujourd'hui 23 ans il y a souffrance mawa trop tozana Radio Télévision Lisolo. Votre émission préférée. Masolo Yassé Yanzete. Avec les prophètes de la nation, Bokecho premier. Number one. Bokecho Loba. Nabanda kaka se na ba politicien biso bato tokotaka biso nde tofotaka bino malamu biso tomona bapase bolingi bomengo kaka bino kaka biso te bomengo nzambe apesa biso afrika mobimba ezali te biso kaka pasi kolia ya malamu te bisoetale farmasi ezali lopitale ete kona boloko elokoli balabala ezali te ya mboka awa boyokani bosinengo bapa osine na afrique du sud na afrique du sud bosinenge bapapie bopesi basalaire na bino ya transition mama bopi salaire ape ya transition pasi eleki tolingi bino bapolitisien mingi me bolingi balabala moko besenge eglize basosiété boyala biso na Radio Télévision Lisolo. Votre émission patriotique animée par DSV Diana Souloufoto de Portal Bokecho les prophètes de la nation. Bitaba mizite ya boba kosekotika wa polemiku boyokanga malamu na matoi mpe na maloba kosalela age kosalela baage ezali kosala paso bafayu ebele bakomi bafasere ebele. Merci papa na biso kuna mayamba na régie. Merci papa na biso mayamba na régie na loyembo ya kitoko ya lolenge wana ya solo ba papa na biso vraiment mayamba na loyembo ya kitoko na banzi bandeko bolandi nzembu ya Alpha Blondy pe bolandi ya Bokecho premier bandeko o ezali motuya ndenge ba pasteur balobaka nzembu motuya nzembu lokola ya Bokecho premier pas de complexe na fini la récréation ezalaki ba nzembu oyo kutu ba congolais basengelaki koyoka na Stade de France wana nde ba nzembu oyo ofandi ozali koyoka place ozalaki ato ozali komela olobi te pays nange ezali na guerre pays nange ezali na pasi ba nzembu ya boye oyo ezali ko révéler ezali ko motiver peuple congolais lokola nzembu ya Alpha Blondy oyo ayembaki ba innocent makila ba innocent ezali ko s'écouler pona ba guerre pona ba politique oyo na nzembo pas de complexe na fini la récréation ba nzembo oyo ba congolais bazali nango na posa ba nzembo bosoko betamaki na Stade de France mindele balingaki koyoka vraiment oya bango mais ba yeli biso ba tintin batu o bongo ezali te ba venturier baza koyemba biloko moko ya salité. Est-ce que bolandi miziki ya motoyo obo bengi Ngiama Weranson miziki wana éduqué bino ba congolais na nini salité bolandi ya Fally Ipupa éduqué na nini mais soki ezalaki pas de complexe bien fini la récréation bolinga ko mona mindele miso linga ko tela pas de complexe na fini de la récréation bolinga ko mona mindele balinga ko zwa message moko que non en tout cas ba congolais ba koli mais pourquoi ba mindele bazwa kaka bato bazoba mais heureusement na kati na communauté africaine basoki pe moi bato mayele mibale to moni ndeko na biso baba oyo ya sénégalais apese pe moi message na ye
totali Alpha Blondy a pesi message au monde bayoki abongo batente na biso eloko nini question batuni wera sonne batuni ye babenga ka roi de la forêt pona nini j'aime des animaux j'aime la nature et des animaux ah bandeko makambo eza pasia nga soko tuninga na français na koloba na lingala ngai nga soko tuninga na français na kobenga batu na lobi pardon boya alobi nini mais wera soni pressé hein aïe 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 pressé les cahiers j'aime la nature et des animaux maman nangai ba congolais kuna bina filé bozoba Oto bengiango mais échoué Stade de France 0 bandeko oyo lelo bozali kolanda radio lisolo bokechu premier moto ya monument na kata Congo pambate a telemisi mboka Belgique na Ari Moke na Mamali Kembe na ba combattant nyonso ya Belgique bozana e boto nzambe azala na bino pesa bino mikolo ebele tozana posa na bino mpambate bo telemisi Belgique bokechu premier oza ko mériter na batu oyo bako finga na batu oyo bako loba batu wana bazali toujours na bilakeli mabe po misala na bino emonani yo banzi soki ba bokechu premier te ba mama Joseli Kembe to ba Ari Mokia te ba Général Ngubu na bandeko na biso ya mboka ya France ba Volcan ba Odombo ba Yuyu ba Roger Bongos bandeko ebele ba pesi message oyo lelo bomoni échec total yo solo bandeko sans plus tarder na kozwa oyo ngai prophète de la nation bokechu premier na mekananu ko yoka ye santé na ye bandeko kolongwa Belgique ko kende France hein? Okay, olongwe Belgique okay France olalite butu mobimba ozali ko mobiliser ozongi pelelo okolala te ofandi te bokechu misu pai azaka kalobi te na kotika peuple na ngai telefona ya na radio lisolo malgré mutungisi malgré ba pongi na kolobela peuple na ngai mais za na mutu mso akendeki feti lobi ya ti lelo ero azolandela ba pongi mais bokechu alalite butu mobimba na ba combattant belé mais alobi akolala te il faut pesa message ba congolais ba yoka abongo bokechu na se présenter le sosopona nini o mérité yango ba flair ba combattant nyo surtout bo mérité ba flair papa na biso bokechu e boto esiko sala na banzo sali ko yoka biso. Merci papa Dani na kati ya radio na biso lisolo na komisi nzambe wa salaki likolo ya se nzambe atina ngana botama na mokili ya Congo na komisi makila ya plus de 8 millions à 10 millions de morts et manifesté na tondoli pe pesinga makasi na makila ya Floribert Chebea na Arma Tungulu et puis na komisi makila ya bandeko nanga nyoso baza ko violer plus de 2 millions de femmes violées na kati ya mabele ya Zaire pe ya République démocratique ya Kyoto lelo oyo na kanisi binemi na biso ero bandoki bakoti na kati ya sia badra tulakisi bango ke biso baza kobenga biso bakolabo arimoke basosolaki bafingaki arimuke bafingi arimuke kolabo arimuke azali kolabo batiki arimuke lelo komi bokechu premier kolabo na koyi kolanda bango teme na komisi nzambe na ngai merci na force opesi ba combattant nyonso ya Europe Général Nando Rex Kazadi Shell Papi Mbombo Odombo Mama Marie Mbombo Yuyu Mutumos oti kobima sikoyo na garde à vie na Bobini Monlek na ya mwasi o bakangaki depuis lobi na ba ivoirien auti kobima lelo ba combattant à Londres na ya Paris bakangaki bango lobi à partir de 19h à 20h na Stade de France ba libéré bango na minuit 30 to lala kité
tovandi jusqu'à minuit ke tolandela évolution ya bandeko na biso victoire eza na côté na biso pe nzambe aza côté na biso lelo biso tomoni bato bafingaka arimoke tomonaki bango te bato bafingaka Boketsu premier tomonaki pe bango te mais nazingamaki na peuple nanga bandeko nanga bakombata akadre baye kozwanga na gare du nord escorté ba vrai patriote Charlie Rex Kazadi Odombo na bakombata tout ya Paris ba général Ngando ba Arimoke ba Pichen ba Samso ba Totu ba Bombaski ba Totu ba Yaki ba Weti ba Sabeton ba Petit nanga tout donc vraiment ba escorter ngai ba lobi ko toucher Boketsu premier to silisa ye leader de leader envoyé de Dieu inspiré par le Saint-Esprit Boketsu premier descendant à Jésus-Christ descendant à Fumukimbangu descendant à Bakanja descendant à Mama Anwariti descendant à Mama Kitavita descendant à Mangongele descendant à Cardinal Etu descendant à Cardinal Malula le fils du pays oyo abundi bitumba nazongisi lokumu na ngai na mwasi na ngai mama ya bana na ngai fidèle mama combattante mama Didi Asoba Boketsu nazongisi lokumu na ngai epai ya mama Arma Tungulu mama Filo nazongisi lokumu na ngai epai ya mama Anichebe ya na Canada nazongisi lokumu na ngai na baetudia ya Unikin Isa na 11 régions le Congo restera uni non divisé yangwana nzambe na ngai lokumu mingi na bakombata biso bakombata ba pesi makila Arimuke merci kolabo ya Arimuke basilisi yo poso na binemi ya peuple congolais mais Arimuke atangi lelo général Etumba na kumisi leki na ngai ya mwasi Marie Mbombo oya betaki général Etumba chef d'état-major ya ba Rwandais abeti epe général Etumba asuye mino mwana mwasi abeti asuye mino bokolanda ngo na bilili oye kokota bokolanda ndenge général Etumba soki ndeko na biso ya mwasi mino pe tokotiela ye nye ya soso na loboko po mino ne tout epola yango wana vive la victoire ya bakombata bokoka biso te bozabana bokoka biso te boa poussière bokoka biso te tokoganye yango wana papa jani na radio lisolo radio ya bakombata efingaka te et puis Boketsu prema zongiselo matondi wana yaki kaka na lakisa nzela ndenge tutaki kuna tolalaki kuna nazwaki talisi ya 17h25 na eko koma na Belgique na pemite na lobi na pesa ba patriote oyo bazola na biso na ba internet merci na bo ba courage biso na bo ba tie biso na ba prière na ndenge ya solo vraiment na zongiselo matondi pona koma na pasola vraiment ebotu Merci Wanezalaki, le prophète de la nation Boketsu premier oyo a telemisi bandeko mingi na kati na mboka Belgique pe na Europe mobimba ya solo bandeko tondi maye tozala motema mabete tangu ya lipela tika yango ebota tangu pe ansafu bakondima lelo ezali tour tangu ya Boketsu premier a vraiment message na ezali ko passer kitoko na banzembo ya solo bandeko soki tolobi congolais oya ko tia foin to tia nzembo ya wera awa to tia Boketsu bolanda ya wera bokoyoka message nini ya kopesa na oya Boketsu akopesa bokomona wana vraiment ezali obiso to benga banyendele eloko na kati ezali te Boketsu vraiment o mérité Boketsu premier to lingi to tuna yo bandeko malgré ezalaki ya koyinda kuna bandeko yoko kiko yebisa biso te biso totali na bilili ndenge tozalaki kobengana na bino vraiment na stade ango ezalaka combien de personnes na stade et puis esali combien de personnes ba congolais o bazali kolanda baye ba montant oyo basali mpiaka ya kosakana te eboto
Merci Papa John nakati ya radio na biso lisolo radio ya bakombata à Londres, ya Belgique, ya Paris, ya Suisse, ya partout mokili mobimba ti na Kinshasa radio ya 8 millions de morts, radio ya Arma Tunguru, Floribert Chebeya, respect na ba mort ezo kufa na Congo, respect na bakombata, respect na leader d'opinion fidèle au peuple congolais. Donc papa to kendeki na stade to zingaki stade na niveau moko et seulement na noté depuis histoire à stade de France banda batindaki gouvernement ya français et tindaki 7000 militaires français au babundaka guerre au bazobunda na Afghanistan au bazobunda na Libye batindaki bango na ba cheval et bazingaki mais to kimaki pe bango te biso to yaki pe belé plus de 4000 Congolais na bato bazuta misala bazo résoudre biso concert wana ezalaki organisation ya binemi ya peuple africain peuple congolais ndenge omoni bayaki wana kutu fallait Henri Hippolyte Kanambe mwana Christophe Kanambe akoma na Paris mais akomi te po basoda na ye ba chef d'état major na ye bazui fimbo ba beti bango Général Etumba ba beti na mama Arimbombo mama petit sœur propre a beti okamona muke pe nakata stade ya France ezalaka normal stade de France eleki stade de Martyr na munene stade de France ezwaka 100 000 personnes stade de France mais le cause la biso ezalaki juste bazalaki au moins 150 musiciens ya minene tout au bakumisaka na kati ya Afrique pe na kati ya Europe mais lobby samedi stade de France ezwaki plus de normal 12 000 ndenge ba français balobaki mais pour na biso ezalaki plus de 7000 personnes to souhaiter bango échec. Vive la révolution congolaise, vive la libération totale ya Afrique pe ya Congo na ba collabo ba Rwanda ba tomoli biso ba telemi na tête ya pays na biso pe ba talaki échec mono na kombo ya Werera amoni ki aseka ki alobi to beta ki boketu to pope ba lacrymogène nga sakana na ngai pe amona ki banjoi azwaki lobi réponse na ye mokolo wana jeudi à vendredi azwi réponse na ye bakombata bakiteli babi otindaki babeta boketu premier biso pe totuti yo mpona kokorige yo okonosimba leader de leader mono ya ndimi akufa lokola Patrice Emery Lumbumba mono ya ndimi akufa lokola martyr lokola pasteur oya biso ya Katanga mono andimi akufa lokola bakanja mono andimi akufa lokola Muzero la Desire Kabila bino boko no simbela biso ya mono bakombata bazongisaki revanche asalaki pona biso bakombata basali plus de 7000 à 8000 mais ba français balobi 12000 mais mokonzi ya préfet ya Saint-Denis alobi soki ayebaki ekozala boye manimaki teke concert nebeta manasta de France na zomiseli yo boto papa na biso bokecho premier ya solo bokecho premier bato bandeko bazali kokoma mpe bazali koloba mais bolobaki Zakari wa babaswe ya kokota te akoti lokola nani na kati kuna po bato balobi ke ndenge nini sécurité ya bakombatant bokecho abimeli wapi et plutôt Zakari abimeli ndenge nini pe akoti na Stade de France ndenge nini tolingi toyoka na monoko na yo moko. Merci papa na zongso matondo engeta pe eboto boye Zakariaza akotaki na kotaki na camionnette ya ba pompier na basi na kati na ambulance nezaka ba pompier ase makiaki ate soutien na mabele na periki na mutu akotaki nango na kati ya stade mais ndenge tozali wana comme tel biso toyaki kuna te ke pona to agression beto kota na kati to bebisa po victoire na biso salimaki jeudi bandeko na biso Zakariasa bopesa biso confiance bondimaki lelo teke ba etumba na bato mosusu bakobeta mafimbo na bawerera mais ndenge ezali awa tokolandela ye mpe tokozwa ye d'ici la soka azongi te tokokanga ye mikolo
ndenge nazo expliquer bino ke tokokanga ye mpe akotikala Adamu Adamu elingi koba Adamu na Eva. Donc yango ndenge ezali wana papa biso akotaki na ambulance ya ba français asemakiaki batiaki basi kuna na kati asemakiaki ba soutien lokola basi asalisi mabele oka mali osombo nde akotaki na kati ya stade France botalaka ndenge alataki bango tuna bawerera na bazakariaso bazalaki père yango mona beti même pas musique ya salite tala ndenge bandeko na biso ya gau na ba Alpha Blondy na ba jena biso Manu Dibango tane ba beta kitane so ezalaki tane komaki turu ya werera bomona bino mo ndenge liki donc ndenge zawana yekuta za poussière poto kozwaye yo moko mona ki bandiko na biso akombata France na 5h du matin balukie na Roissy na Charles de Gaulle biso tokendeki tina na Zaventem toketi na Charles Leroy na aéroport à Charles Leroy toketi na Liège baketi na aéroport ya Liège parce que ndile kine musa avanda na Liège tokendeki tikuna to lukaye okende akitelaki na Allemagne akotaki ava ke biso to ko raconter mais to kanga ekaka albaki biso tokende kuna po ya lobaki akolakisa 10,000 drapeaux ya Aridi Polit Kanambe bakopepa po balakisaki azali soi-disant président la bango ba Rwanda na me ndenge baokalaki na badive mais tokomi kuna ba drapeau no se bombanaki na se ya mai eloko moko elakisaki magite mais suka na biso to selsi na ba Alpha Blondy na ba musicien na ba Manu Dibango na ba Magic System to selsi bango mpiaka na kati ya Stade de France na ikutu teme nzambe na biso Victor ezali côté na biso to sisi makamu na bango mais biso na programme na biso ndenge tozaliwa to ali kofi moko moto kuta komekate o yo leader obimi soki nino ngana na parti politique na yepona na diviser komba na finga boketu premier okotula nao parce que komba na des ambitions na bisote na ko répondre pe lisute finga na otonga no me bomoninga na Stade de France a cadre na ba combattant na ngai a cadre na ba leader de leader pen na vani penye petit ba escorter na gare du Nord ya Paris ba escorter na ba côte sika pe la Thalys pe na komi kitoko na komi pa na gare du Midi ba combattant ba obeba lokabari muke ba komaki ava ba yepe ko zwanga lisusu ba escorter na tina katandako donc naza cadré par le peuple congolais do bona bazo baba poussière et boto nazo le maloba. Merci et papa na biso Obokechu premier ya solo ndeko oyo koti kanga micro na yo s'il te plaît tokopesa yo maloba ya solo papa na biso Obokechu premier olobi Zakari wa babaswe akotaki na maputa pe na basoutien mpamba te toyoki yango pe mwa mingi mpe ndenga azalaki na liboso azalaki na maputa lokola basoutien na oyo akotaki na bato wana yo zala na biso lisusu omela mwa mai yolandaka biso kuna na radio lisolo esika otomeka nanu kopesa ndeko na biso nanu oyo akoteli biso yambo na pesa nanu Charlie ndeko na biso zong toyoka ye omemeli biso nini eboto muzoyoka toza koyoka yo papa na biso ngana tuna kalika moko pona yoki Bokecho azoloba makambo Zakari ana tuna bango normalement tozo comprendre les sociétés bit na bino quoi parce que liboso avant Tshisekedi abima comme candidat vous allez ba combattant soit disant que bokino Kabila doit partir tant Tshisekedi daye bino c'est beaucoup mina sima Tshisekedi siko Tshisekedi toyebi ke Tshisekedi olega te so Tshisekedi na lekite siko kupana mina ezalaka bolanda zakle na wera to nini donc tozoyeba sosi kombana bino te quoi lelo komi lisula wera na Zakari badisha Kongo te donc komba ezake biso to jwana sosi ke Kabila alongwa mais bino komi Zakari na wera donc ezake net bozoyeba eloko bozosala te donc question na ngai ngwana pa Bokecho. Merci et papa na biso zela papa na biso Charlie Kashida mwana fumuki mbango fimbu vraiment ya yo maloba toyoka yo.
Merci mingi papa na biso Diana Sulfutu. Merci mingi na papa na biso d'abord leader ya solo oyo papa na biso Bokechu. Na koluba mwa moke na kobanda na thème na biso to bandi lelo pe na kosukisa epai oyo ndenge na yo tiko yoka ndeko akoti liboso. Na okupesa liboso ba fleur rebelle na pesi liboso ba fleur rebelle na papa na biso Bokechu combattant ya solo parce que ezali ce n'est pas donné à n'importe qui. Ko déplacer ndenge papa dia na utai koloba wa ke okei pour rien. Et si ka moko zo kende salaire ezate mais salaire na yo ke ba congolais ba ko kozala malamu. Pe yo po ko kozala malamu d'abord yango na zongi silo na liboso ba fleur. Et puis papa na biso dia na uti koloba makambo etali nzembo ocheli biso ya Alpha Blondy na nzembo ocheli biso ya papa Bokechu. Yango nde banzembo ya solo otomoni Alpha Blondy apesi message na kati ya esika oyo ke ba mindele baza kolanda monde za kolanda atakutu bazo pekisa ke no musique ebeta te quand même akoti apesi message oyo azaki nango posa to comprendre motema na ye alobi makila ya ba innocent ezali komemela bato ba pouvoir donc en tout cas eloko na ça dit beaucoup etikali pena na cœur ya bato na papa na biso Bokechu nzembo auti o tiko chela biso donc ezalaki penda vraiment kitoko mingi na uti kolanda ndeko auti kokota siko soki zingi zong toyaka wateki pona koloba peut-être que ko intercaler bato mais toujours ezalaka toujours radio soki mutu aye vraiment mosu pe Bokechu ako répondre te mutu aza na même idéologie na Bokechu ako pe ko répondre yo ezalaka nango pe ndeko na parce que eza radio nakoloba boye toza ba congolais biso nyonso mais nga na kobenga ke mutu nyonso alobaka lingala aza congolais te congolais oyo aza ko comprendre bit ya likambo oyo ba combattant ba patriote oyo baza komema o comprendre elobeli na ye parce que toza pona kolandaka te ba distraction oh boye gauche droite non toyoka kaka mutu aza koloba lingala akoki koloba pe lingala bien koleka yo kinwa okanisi kaza mutu mangala mais tokeba na lito tozokende nango to confondre te toyoka pe bato parce que na toute chose mutu nyonso mutu mususu pa kozala mutu malamu ato sali malamu ndenge ni foza la toujours na bayini na yo likamu nyonso pe ya malamu ezaka toujours na bandoki na kati donc toyeba ke lito toza kokende nango bandoki baza ebele tokoyeba bango et puis tango tokoma esika toza kokende bandoki wana bakozwa place ekozala mwa bien ekozala susu pona bango parce que toza komona pe na mokili ndoki ale famille mobimba mais balelaka ya kufi baza kolela ye bafandi pembeni bambetu bazolela ye mais ale bato mais soki bayebi ke moto abandaki kolia bato bango nyonso bakotelema batiki ebembe wana bakimi